Papa, Simba Siko. Yamana Mutume Fwana. Yamana Mutume Fwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de nous avoir reçus pour la première fois. Nakati Congo Winner Télévision. Donc, moi, c'est na émission Nabino à chacun son tour avec la noblesse bénite Diabonza. Bon, mais ça Nabiso pe awa Nakati Winner Congo Winner Télévision. Oye kumo marabongo et pas ya yemoko la Créopadre bolobi Madame Sarah Kambuchi azola Nabiso bongo depuis mboka ya Oncle John to pesi mbote. Merci également à Adida Oazali bongo ko Zabiso Nanzela ya Bilili azali bongo na réalisation azali bongo la montage donc boye ba kiende mutazana tous les atouts na ouais concerné émission Nabiso à chacun son tour na kati ya Congo Winner Télévision. Merci pour ce nouveau numéro. Donc, dès que démarrer ma solo yango, boye baki to un bel bino pasteur Flamme d'Angola na marbetel ka actualité Yassika Yambo Kanabiso République démocratique du Congo. Merci na bino bozala ndabiso de partout depuis Angola, depuis France, États-Unis d'Amérique. Donc Royaume-Uni Mobimba. Donc tous allez vraiment elongo na bino avec pasteur Flamme d'Angola boye baki to ko solo la marambo mingi mingi o ezali bon actualité à l'ère cette actualité du jour Yambo Kanabiso bon bimboka ya Fachi Béton République démocratique du Congo d'autres qui vont comment la disparition ya moto asalaka Kombo azalaka bongo na en tête ya Sokoda azalaka bongo musicien zaki a joie qui bongo ba rôle belé zaki na ba casquette belé na o etali culture Yambo Kanabiso à la personne de Vercus qui a mangana mateta tika kibiso déjà na mom koleleka ki déjà petoka moi ba nungo to benga ka ba rimer ezali ki tellement ebele na wana Kinshasa concernant disparition ya Mutombo Dikembe. Déjà confirmation ya bien masolo ya bien à quoi démentir en mon invité parce qu'il y a le bakanaye makambu toujours où ezalaka bosolo tokosuka wana te tokosola pe lisusu mais mingi makambu politique pe toko toucher sur na point wana politique toko toucher culture to te kotanga pourquoi pas toko na société azali mo la mboka azali na ba message belé ou ko fortifier bino batali banda pe biso batozali bongo na kati. Voilà, je salue déjà mon invité. Bonjour pasteur Flamme. Bonjour la grande journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment pour la première fois dans le Congo Winner Télévision. Voilà, un appétit, premièrement, merci Oyo à appétit biso opportunité. Tout coup dans le sous-nayo, vraiment, il y a une considération au Pessingai parce que le pasteur va débêler. Mais oponika ngai parce que ngana za moyambi na yambaka batu melelo bazo yambanga vraiment esalinga malamu nzamba pambola yo esalio malamu nzambe apambola peyo pasteur Flamme to pesio pel sous longonya ndenge merci j'allais dire na ndengo répondre na invitation na biso déjà to utaki comment la disparition ya Verkis qui a mangana mateta tika kibiso déjà lokola bolobeli ongara mingi kolobaloba mambetali mboka na biso e bat balngami koyoka yo parce que babi ba information na yo za clair et net pasi déjà na part na biso équipe ya Congo Winner Télévision te présenter ba sincère condoléances na biso na la grande famille Verkis qui a mangana et puis na bino bayi culturel déjà malobezani par rapport à la disparition wana. Nazopesa petara ba mes condoléances na famille ya Verkis qui a mangana oyo atika kibiso ça fait 4 ou 5 jours déjà depuis atika kibiso vraiment que son âme repose en paix vraiment baza ba patrimoine ya mboka patrimoine national ndengolobi wana donc disparition na ye était vraiment trop parce que na âge oye atiki biso vraiment ngana omona aki avant malgré babi artiste akufa raté parce que ba œuvre na ye etikalaka donc artiste ne meurt jamais pour ba œuvre na ye etikalaka mais atiki biso vraiment avant papa Verkis qui a mangana vraiment bana Congo bazolela yo pe monde entier.
Et le connu est marqué par rapport au temps de son vivant. Hein? Dans le parcours, il y a une casquette et bela zalaki, ton ouais déjà qui sokoda, à salaki musique, yopé na habité aux aki non trop jeune à l'époque. On dit que kola mwanda mdam oza quand même la histoire aurait été na par rapport à parcours na non. Et le connu est marqué vraiment. Bon, nakolo ba tant ba papa verkis ba bandi ba musique, ba biso notre botamité. Babiso notre botamité parce que oui nakutaye parcours na ye vraiment na musique na ko tanga na yebi pena nuance pena te mais mwanda mu na yebi ya parcours na ye vraiment banda a banda musique tinenga kota ki na ok jazz vraiment parcours na ye 5 sur 5 ba orchestre nuance o ya leka ba sollicitation nyonso ba sollicita ye vraiment asala musala malamu asala ya on a tuni ba 5 sur 5 on marathon mtakufi tondeni bo ya 5 sur 5 ba des fois ça raté. Bon il faut y bango ke mutu soki akufi ata zalaki mutu mabe balobaka toujours bolamu na ye. Pourquoi balobaka toujours bolamu na ye? Na tuna pasteur pourquoi ils alaka bongo? Bon balobaka bongo parce que il faut y bango ke Bible zolo ba il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts. Non, on a tiré là au monde entier. Moutouazala qui m'a bé. Abandé ko boma batou, abandé ko sans n'importe quoi. Akufi, batman no lobake, akufi malamu non. Balobaka ka bolamu na ye. Ezaka mystère moko boye o nzambe atiaka kati na batou. Ato zaki mutu mabele le soki okufi otiki mokili. Il faut batou batikali. Banda koloba bolamu na yo mabe na ata banda koloba mais bolamu e ozayebele donc c'est kasi on a ba kilo vraiment to toucher ba point nyonso donc to toucher vraiment ba angle ne so lelo kana point wana na voler moi idée na moi moké le ba kuluna ben civique bazo kufa musu po mo la ke biso mon peuple congolais to se faire justice mais témoignage zaka ke akende wapisa ka koloba malamu bon oui bon koloba o tolobaka akende eza par rapport par rapport ya nini il faut akota na prison pour ba rédiquer na kokufa na loba na kokufa bon tant ba loba tumbara bango wa ba tumbara bango kotumba mutu c'est un péché parce que muyiba koya agression na ndako na yo ko boma ete parce que l'état zali muyibi sera ko yiba na ndako na yo bokanga ye bokena ye na maboko ya l'état parce que nzamba sala l'état pona ajijaka makambo na mukili mais ezaka mabese bokangi muyibi bozi muyibi wana botumbiye bobomiye eza péché na miso nzambe en plus eza infraction na miso à l'état. Voilà, merci les cas entre parenthèses pasteur sinon ba moment fort vraiment soit ba point fort il y a papa vers qui c'est là qui nini to continuer dans ma solo wana. Bon ba moment fort na ye azalaki un homme simple. Azaki mutoyo azalaki simple na batu nyonso. Azaki muto oyo abandé ko se camoufler hein donc abandé ko donc comment dirais-je donc combo na ye o azalaki nango abandé ko hein ko salela ngo penza te neti batu mususu ke soki ayebani makasi hein moi ba orgueil bani abandé ko travailler na discrétion na moi ko bomba ne moi moké abandé ko travailler na discrétion en plus ayebaki comment collaborer na batu. Vraiment azalaki un bon papa o ayebaki ko collaborer na batu ayebaki ko kabola mukie na ye o azalaki nango na batu parce que natikali ko mona te mutu nyonso a travailler ki na vie verkise a déclaré que ngana salaki na ye atikana na mbongo na nga zate parce que ngana bande ko courtoyer ye na bande ko kende pas mingi vraiment na bande ko kende pas vraiment mingi mais na bande ko kende na batammo ko boyi na bande ko kende en plus na bande ko tuna na ba garde na ye ba garde na ndoko tuna bango ndeni bozwa salaire ni oyebi biso ba journaliste nous sommes retourna pour une curiosité ka ya musala ngozala étant que journaliste nyo salingara yeba ozwa ba nouveauté oyo oyebi sango bato na bande investigation oui na bande ko tuna ba garde na ye est-ce que bino ba futa bino bien ba no oyebi sanga oui pasteur ba futa biso très bien donc ateza ki na bonté lo kwa kufio lo ba bongo pasteur non ngana za awa ngalo ba na vérité et là qu'on a ces abongoté na banga te na banga nzambe et là qu'on a ces abongoté na olobake muto oseli kambu ozala ki boza ki nga izaka vérité na okosa pona nini parce que na bande ko fréquenter kuna na bande ko sala ba espionnage
tuna baoyebisanga ke te natikali komona te moto alekaki atikali na niongo nanga non azalaki un homme honnête. Kasi na bayo batikali pasteur à l'instar ya papa Verkis ba copier net nini. Bon batikali nanu en vie parce que na roloba boye ce qui est important Jibem Piana loba sala rien. Donc inutile ya ko lobaka salande œuvre en plus et loko moko oyo yo ko copier et pas ya papa Verkis la simplicité. Azaki un homme simple. Oui. Azalaki un homme simple et azalaki honnête. Donc c'est un peu ça conseil na ko ça na ba musicien. Quand les musiciens, même na ba pasteur ba Hollanda ngai. Les politiciens surtout. Surtout les politiciens, c'est bozaka simple. Bozala te ke muta yo luko na bureau, aussi bureau na yo kangi, obandi ko loba ba makambo ezangi tina no ezaka bongo te. Faut zalaka simple parce que la simplicité élève. Muto azaka simple nzamba tombola ka ye. Eti yo pozaka bongo. Comme nous devons exemplaire mine na mboka. Naza éducateur ya masse. Natia micro baladeur. Oko tambusa ba. Ida sungangai. Témoignage na mobimba. No problème. Oko kende o tie micro baladeur. Oto na ozongela yo. Oso ngeza poromité. Ba otika la oyebi sote ke pasteur Flamme d'Angola. Tout le monde a asala kaboy ngaka vérité. Mutu sa sali mabe na olobaki asala ki mabe. So c'est la vérité non lingo le apparemment zo déranger pe bande comme sous est-ce que vous entretenir ba bonne relation na pasteur Denis Les prophète Denis Les Mister Pétage. Bon prophète Denis Les ici. Aussi Mister nani? Pétage. C'est single na do identité mikolo ya yangwana. OK mais ngana obenga na pétage wana te menga na obenge ka prophète Denis si azawana aosala musala nzambe azawana pi aosala ba makambo esengeli asala aosala ngo. Mais quand ka single wana pétage apparemment est dérangé par pasteur Ebeléa netkaka qui est vraiment na mambo etali profane total ka beta ki moi a flasha ki moi clip ndenge ezala to mona ki de façon à ki ba fille bien ki ba danseuse asuka ki wana TG a tourné une émission avec lui abaki ke beat ya single soit nzembo na pétage ezali pour choquer peuple congolais. Donc ça m'a amené vraiment que donc peut tout ayo pasteur Flamme ou le répondre à pour y recadrer au juge mondeni. Bon netingai c'est nazaki conseiller na ye nenga na yebisa ye kaka na mbongo o ya zolinga bimisa single wana il fallait qu'il akende à soutenir ango ba jeune talent o ba oyembela nzambe apesi bango neti donc selon moi quant à moi et single kazwa mbongo nyonso azo dépenser pour na single la pétage wana aluka ba jeune talent apesa bango yango siko bongo poani pour pétage za mabeto malama tayo moko muto sele lo ni dépenser pour ba jeune talent. Est-ce que nabi mo pétage liko lobanini? Est-ce que mo pétage liko lobani soko tangi mo pétage na dictionnaire au mona ke muto asala nini muto apetaka donc c'est un peu ça. Okay. Donc pour ngai atika la neka na musala nkolo parce que babiloko wana ko yembela ko sala single la pétage net pour nga na mona ngeza distraction inutile pour na prophète Denis Les. Conseil yangwana. Conseil nga na opesa ye et single ki azwa mbongo wana aluka ba jeune talent ba sebele ba ozanga mbongo mais mbongo wana pour ngai a dépenser ne yango pour rien. Ata album ngo single ngo ko yebana mais et quoi boutir nango na iloko te na corps de Christ. Donc c'est un peu ça. On le bien kasi bien bon kasi qui ne conseil au tasali autrement selon ba ambition na yeto ba sentiment na ye aux a déçuté. Conseil moi pe amala moi. Bon bandina nos questions na on le bien yo bien. D'après yo fallait un bon wana soutenir ba jeune talent bon so na ko ba accepter ba orphelinat pezali boyena boye. Je connais toka yo qui conseil na yo te. Retourne avec aux andene aux deux sites au ticket rabo. Bon tolobarakaka ezui so yoki glory to God
so yoki na opete glory to God pe kaka donc biso to lobaka kaka parce que ba lobaka mwana muki abeta mbunda ba mikolo pe babinaka parce que tant on appelle si conseil wana ceux qui oyoka na été mais l'avenir nous donnera raison kolobelaka kolobaloba ezala pe bien si opende ba olobelo mikolo donc oza pasteur oza coordonner j'allais dire corps de Christ mais on comme ko défendre ko ba musicien profane on soit na ba combinaison wana on a te ozo déranger pe ba nzambe pasteur. OK, merci. So ozongi na Bible apôtre Paul a oloba nini alobi moi Paul je suis l'apôtre des païens. Apôtre Paul alobi je suis l'apôtre des païens. Alobi soki naza et pas ba païen na komi komisa lokola bango pona gagner bango en Christ. Nga kosana ngai ba émission na ba musicien auto ba musicien profane ba musicien ba salaka ba chanson populaire hein en bref ba chanson populaire ko yamba bango ezali eza vision nzamba pesa ngai parce que na se limita kana ba pasteur na ba comédien na ba musicien o ya nzambe mais jumo na lali na moni nzamba oloba na ngabi na ngai abina ngai flamme. Pourquoi pas au yambara na yo batu nyonso na la moki na ki pas père spirituel nanga apôtre Idi Amin Nzoki Mbombo Charles de Diazolandanga na bina e papa tala tango na lala ki na moni nzamba olo bananga boyebo abina nga mais otangeli journalisme na ni na Luanda au sala musala ngope très bien soko lobi o yambaka batu nyonso mabe eza wapi parce que ba pasteur mingo yambaka wana pe baza ba magicien na pesi un exemple typique c'est na yambi pasteur o aza magicien na yambi na wer bana mokande moko c'est pour cela mon père pétage té parce que pétage peut ba sensanya so non pétage té nga otika ko mona ngai na ba pétage wana té ke o mona ke o na tena téléphone nga pétage non parce na bi que donc fait ko mélanger mambo etali nzambe na mambo to benga ya mokili parce que ce totali wera sala muziko e glorifiaka biso ba créature et non Dieu au sangisi na je sais pas papa Matou Samuel ozo yamba bango donc bon habité pour zo défendre parce que na bango ya pétage bon eza pétage té na zungi noko na Bible apôtre Paul abande ko loba alobi c'est na komi pa ba païen tala naza bane belé on encadre katil le ba danseuse baza ba orchestre nyonso yo yebi amine baza pa ba kofi pa ba wera pa ba jibe baza belé ba tiki ko bina na nzela mateya nanga so tali be mission nanga nyonso bina ba komba chrétien ouais basé belé moi na tanga ba kombo na bango ezate ba comprendre déjà que c'est notre dad yona aleki na émission un exemple na opesa yo omoni so tali ba émission na nyonso na salaka omona na kati ba émission na wana na kotisaka message ya makambo nzambe parce que tant yo yambi tant na yambi ndeto lo ba musicien o basala na musique populaire tant na tunyo ba question fona tuna yo pona yo nzamba za wapi osambela ka wapi na kotisaka message ya nzambe na ba émission nanga ba émission nanga tuna yamba ba musicien profane na kotisaka ba message na ngai wana kati na bango ezana ba musicien mingi ona otanga kombo te ba yebani pe na mboka oyo kokotisa kombo nzambe pendant les émissions na ba musicien profane pa na yo monyo lokwa eza meilleure façon ya ko propager pe lo ba nzambe tondeni bien sûr en plus et lo nyonso so salango faut ala inspirer na nzambe. C'est mon église na bango yamba bango te ya bango ça peut bien presque pour et bon na terre combien de musiciens au sranga beta concert ba benganga na sambeli pona bango baza combien na otanga ba kombo na bango te naza conseiller ya ba musicien belé profane au ça na problème ba benga bi na pasteur na problème uzo lekelanga na opc verset na sambeli pe pona yi parce que nzamba yaki pona batu nyonso ayaki pona batu mabe ba bongo la mitema kasi bona ba duta pona orange oyo douter pour nga tant pis parce que nga na yebi ke na osela nzambe na voix normale en plus ne na bo na concert na kendaka te concert là il faut préciser bien concert ya ba musicien profane na kendaka te mais na émission ya ba bango oui na yamba bango na ba répétition pe na kendaka na saka ba interview différence c'est zani différence c'est ça concert na répétition mais différence c'est ça na ko expliquer yo différence na répétition ezanini répétition ezali bozo répéter bozo sangsa ba idée mais na concert ezala se boye ba idée na bosangisa kiango faut beta mbala moko et non stop et non que to couper na no to ça non na répétition ko ya yembi nzembo yemi mabo bandeli yango mais na concert ezala différent na kenaka na concert parce que
naza bien éduqué, naza bien instruit na makambo ya Nzambe. Na lobby te na boité. Okenda concerté, oyambaka bango la émission, okenda ba répétition, mais ce sont toujours les mêmes personnes. Oui oui. Omoni. Oui. Donc différence ces années pozo yamba OK concert karaté mais batona ka yonde mutu o solana bango collaborer na bango. Donc que différence ces années ngote. Non. C'est na bina kenda concerté pona nini. Parce que au moins naza boye. Yoka to okende, au moins na boye. Naza pena pasteur responsable ya église Les Rochers Sali na ngekengeki. Et ça, les musiciens mingi jouent ba ya ba fandi ba tali ba munga na hotel ya pena la kitsa fanga na hotel. Na sisa kama bina. Tant on a fait l'émission en Rio. Tant on a fait l'émission en Rio, JB azaki na Paris. Ri atindeli papa chéri. Émission. JB telle émission, JB robenganga en direct à Paris. A benganga allo tout cela tema balobaka voix mon qu'on a grand frère na héritier ka son mokonza priset. Na kanisa ke za grand frère na ngai. Maman et mon abi non so na nani abi o so na papa chéri a tunanga nini abi na sauté non na sauté qui était parce que nga azali ko na ye nga za pasteur OK père spirituel pasteur azali kolo ya batu nyonso na mokili na sauté qui était na mona que c'est normal nde na o sola na ingénieur adida nde na o sola na Azil Moutale les bilinguistes bana Bruxelles solo ba Holanda ngai na mona que c'est normal tant to solo di et là, papa chéra tout nangai abinangai aussi émission bien ozo réencadrer penari kitoko est-ce que ça pasteur il y a solo to surnom na binaza pena pasteur ya église oye pena na église pasteur responsable jiba sepela nanga nazela kaka invitation oyo papa chéra lo bara nangai ke avant bal de match na bango ebima a obenganga to ça na interview. Donc, pour. Soit bien la concert. Non, na concert, on a qu'un raté. Et ça y est, tu vas pas musicien belé minene, bah tu te l'as invitation. Combien de musiciens au balukarangai comme porte-parole, n'a pas porte-parole à musicien mon côté. N'a pas tant comme on a monté mais bah combien de musiciens. Porte-parole n'a pas la montée c'est impossible. Le bon à la porte-parole peut-être il y a pasteur Henri Papa. Na rosa la porte-parole peut-être il y a pasteur moko boy yo pasteur comme si porte-parole amninga no pasteur et ça répond dans le coup Nzambe c'est yo le loza pasteur na rosa peut porte-parole na yo so rosa évangéliste pourquoi pas na porte-parole na yo et ça m'abete niko combiner ba casquette belé pasteur kasi lobia bato ka ki wa muto modi kembe akufi yo za bonne information solo ce sont des rumeurs na habité congolais à Lukaranini tant to ko vérifier information à la source to moni que non. Il est toujours vivant. Et où est-ce qu'il n'a pas voilà, avant de répondre à la question au Tuningai, Tobo Sanate a tozali na hôtel Intermatonge. Hôtel Intermatonge, tu as vraiment un restaurant, un restaurant VIP. Sur lingo lia, sur lingo mela, au fan d'appeler Sikamoro Malili, au yeka un restaurant hôtel Intermatonge, on a tout le gérant Apollo Tumba. Gérant Apollo Tumba, nazomona parfaite Mwanda, nazomona Sarah Munganga, et sans oublier Sylviana Lenzo, P. Dadi Kiala. Bangoni bazosala a un restaurant Nzamba Pambola bango. Oui, bango penandi basimbi masolo a vraiment encadrement eza kitoko. OK, réponse nange zabo na question tuningai. Ba rumeur ezalaka vrai ou bezaka faux. Ba rumeur nyoso to yokaki ke o Mutombodi Kembe akufi eza fausse information. Les patrons. Eza fausse information. Di Kembe akufite il est en vie. Abelaki nzote belaka. Abelaki aza hospitalisé mais ba rumeur nyoso bo yokaki wana ke akufite aza vivant. To tikaka kolukelaka mutu liwa soki nanu akufite eza mabe. Donc, rumeur ya mutu, ce que bini mutu wana kufi, ils ont la longue vie nzamba bakise lié. Ils ont la longue vie. Parce que mutu mboza na ba 5 quelqu'un. Nzamba la kiso ngo peut-être na ba révélation boeki wa kufa tonde. Non. Exemple ya Ézéchias. Nzamba tindi prophète Isaïe abi yebisaye azokufa. Tanga kei apesi message. Bible lobi tango prophète akei Ézéchias abalusi elongi face
na mir abandi ko rappeler nzambe ba bien fait nzambe mbala moko le prophète akomaki ata na katikati te ayebisi abi retourner na ndako anani ya Ézéchias kendo ko yebisi ke na ajouter 15 ans donc ça veut dire que ba rime oye bimaka ke mutu kingani ya kufi ezalaka longue vie ezalaka longévité o nzamba pesika mutu wana donc papa na biso mutu modi kembe nzamba pesi longue vie. Ok, il est bel et bien vivant kasi par rapport à barimer wana tant olala ki bilon bosola kana nzambe chaque jour fara la qui so pété qui a baxé combien de jours? Bon, et combien de jours on les a cachés? Ils a caché nzambe mo yebi akoba ki c'est peut-être 30 ans. Akoba c'est peut-être 150 ans parce qu'ils en a battu ba okufa na ba 50 ans bazali. Donc il y a na ba 5 et quelques d'âge. Nzambe akoba c'est peut 100 ans d'âge. Aoumela. Merci beaucoup, Pasteur Flamme d'Angola. Nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. Il y a les lots, qui vont tous échanger par rapport à Bartol Toto, tu colobela sur comment jugez-vous album, il y a pétage, single, il y a pétage, Barimer sur la mort, il y a Moutombodi Kembe, l'Iwal Soussou, il y a Verkis Kiamangana, voilà. Donc, Zaki vraiment très ravi à cause de l'échange au Nabino et n'habitez mot de la fin par rapport à l'émission. Voilà, na sepeli kaka na émission na yo vraiment les émissions bo s'abonner mingi bo s'abonner isa une émission éducative na Congo Winner Télévision bo s'abonner ngapene na boye na s'abonner déjà yo penu ngozawana s'abonner isa chaîne mo ki memi innovation ya si kana monde entier awaka toujours bo solo talaka ba journaliste boye azo poser ba question qui toko a ça l'émission. Vraiment, bah, coup de chapeau. Merci beaucoup. Bon, on est en quelque sorte. Vraiment. On est en biso. Na pesi mbote na boss Jean-Pi Massamba. Boss Jean-Pi Massamba na Paris. Agence JP Massamba. JP Massamba. Business, agence ya solo Jean-Pi Massamba boss et Jean-Pi Massamba na Paris na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonzi à Bruxelles évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na pesi mbote na Despi Mbimba Nzamba mona yo et sans oublier na pesi mbote na Désiré Amboko on a bazali ba staff o ba soutenaka Pasteur Flamme d'Angola bana Bruxelles ya Tongo Asile Moutale le bilinguiste na pesi mbote na Fabrice Kimpala Joëla Tite, Nzamba Mona yo, mon père spirituel, apôtre, Idi Amin, Linzo Kimbombo Char de Dieu, prophète Conde de Paris, bah on y a ce bon contacter ngai, plus 243 89 65 50 578 et je reprends, plus 243 89 65 50 578 et bah on y a ce bon benganga c'est na lobaki mabe. Bolembi sangai ceux qui ba suggestion na bino ezali ba remarque ba conseil numéro na ngai yango wana bokomela ngai parce que tozali wana pona ko sepelisa bino na pesi mbote na mon avocat en direct de Luanda maître Melchisedek Ipanzu mon avocat Kambeze maître Daniel Tumba maître I Diamene. Je crois dans ce qui m'a dit. Voilà, merci beaucoup. C'était le pasteur Flamme d'Angola. Déjà, dengue parce que la quantité c'est-à-dire à la camine la vérité. On était très ravis à Koyambaye na émission na biso auto Fongoli na lolengi asika ngak na loba na kati ya Congo Winner Télévision. Merci beaucoup na madame Sarah Kambouchi Babi la Cléopâtre. Merci na ndenge déjà vous avez confiance ya ko sala toujours mosalo kitoko. Merci na Adida Lumumba yemta na tous les atouts il y a émission à chacun son tour na kati ya Congo Winner Télévision. C'était Béni Diabonza la noblesse. Portez-vous bien, à la prochaine. Au revoir. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo